te na bino nyonso bolandaka émission na bino Réalité ya Kinshasa Mikonjoli oyo apresentaka émission na bino lelo a souhaité bino bonne année meilleur vœu na bino nyonso bolandaka biso partout dans le monde kobanda Europe, Afrique, Asie pe Amérique surtout na bandeko na biso ya Est beni bino nyonso tolingaka bino makasi bonne année na bino place bozali lelo ezali première émission oyo tozali kosala na 2022 lelo toye wapi toye na ma campagne et pas ya honorable Edi Iyeli oyo lelo alobaki arosala échange de vœux na ba nyonso balingaka ye pe na ba Kristo oyo tokendaka bongo tobenga la kombo ya catholique lelo arosala na bango asongo toyeba nini ezali na kati et pas ya honorable Edi Iyeli oyo benga papa social tokota na kati toyoka nini oyo lelo azali na yango. Merci na bino tout besoin na biso, merci na boucle d'or oyo bengaka mwasi ya pembe ya mbiji depuis Paris, merci na Fatou Klo maman benga la queen mada la reine ya ba maman nyonso tout au bazali na Paris ngai na bino tokuta na kati pa honorable Edi Iyeli o benga papa social o bazali na kati ya parti ya munene babengi mouvement de la libération MLC na Mukuse tokuta na kati toyeba nini ezoleka na kati kuna. Merci. Nene omitema toyemba nzembo ya nkembo kwa kotondo nzambe botondi na mambi maso manene asali na bomoli bwa biso elongo na choral tobeta maboko toyemba mpe tokumisa nzambe. Kotondo yo lelo lendisa biso tosalela yo nasai tokobondela bongo
kotondo nzambe motondi nzambi na makambo manso asali na bomoi bwa biso mpe mpo ya mongumo emwasika tozwi po maboko na liboso bongo awa biso tosangani lelo tokotondo nzambe motondi tolingi te biso me tobonza mobumo ye maboko na nzambe talaka ntina wana toti bitangi lya yambo mobuku ya bituya wana toyoki bobenisi oyo nzambe ye moko apesi na bana baye yawe atindi moïse etinda eye loba na aron mpe na baninga baye boyoka boni nalingi kopambola bana ba Israele boloba na bango yawe apambola mpe abatela bino yawe atala bino na boliki mpe apesa bino bolamu yawe alakisa bino elongi polele mpe ayela bino bokoto mobu moleka malamu kasi veu ya solosolo ezali oyo euti na nzambe veu ya solosolo ezali oyo nzambe ye moko azali kokitisela biso yango ezali ye makambo ye alobaka manso akokisaka yango boboto bongo toyoki bobenisi boye nzambe ye moko apesi biso wana mpo te totondisama na bolamu talaka libakuli nzenga libakuli lamu awa tozali kobanda mobu mwasika awa tozali kosala eponde de tolingi te nzambe ye moko atondisela biso baveu ya bolamu ya bobeli okoto bongo ezali esengo enene awa o eklesia tozali koeleko eye ya mbotama tozali eleko ya mbotama tokosepela mobikisi ya yei mobikisi azali likambo oyo nzambe apesi mwana wa ye alongwe kuna likolo akiti mpo te aya kobikisa wana bobenisi ya monene lisusu koleka mpo nzambe ye moko apesi biso na mwana wa ye moko na biso yesu bongo awa tosangani mpona te totika o maboko ma nzambe mobumu emwatika ezali mpe libaku ya biso ya kozonga kati na bomoi bwa biso mpo te tosenga na nzambe te moko ya biso azala mpe obelisi mpo ya motuka wana tolingi te nzambe atondisa biso na bobelisi bwa ye tokobondela bongo mpo ya kristo na mei mokonzi wa biso okombola mitema epai ya nzambe olomokokise bongo tokondo yo bongo Yeah.
tosali na lokumu la biso te. Akamaki pekeni atondio lisusu apesi baekoli bae alobi kamatani momere akolino baso eyezalikeni ya makila mangai makila mabondeko mwasika pe mwaseko malosopa na po ya bino pe po ya bato baso atina te bozwa bolimbisi wa masumu osalaka boye oya kokanisana okolisa bolingo bwa yo omitema mya bana bayo kanisa papa biso François na episkopo abiso alokomo Fridolin Ambo bepiskopo basalis banganga nzambe badiakono mpe libota eye eyambi biso okati ya lopango la bango kokanisa mpe bandeko babiso bawei mingi mpenza monseigneur Tarsis Chibangu azalaki na elika ya kosekwa kokanisa bayebanso batiki se eye koyamba bango mboka yo bamona elongi ya yo. Merci mingi. Napesi merci mingi na bandeko nyonso ndenge boye kosangana biso na mesi oyo pe kokumisa Nzambe. Oyo izali esengo mingi. 2021 mobimba oyo tobandaki Nzambe abateli biso. Magemi krato ezaki ndenge na mawa na ye na ngolu na ye atikenga ta mokolo moko te na libota na ngai.
yango tosepelaki mokolo lelo tosala misa lelo ya kozongisa nzambe botondi ya koremercie ye po moto azaka soki moto apesi ye amoni eza droit te faut kozongisa merci wana po mikatano ezalaki ebele makambo ebele na banzela mosala na banzela famille me nzambe na ngolo na ye akomisi biso mokolo tozwi mbula mosusu ya sika ya 2022 yango tokomisi nzambe mingi yango mpe totiki na neo tobandi 2022 maboko ya nzambe nde toki misabi atei awa 2021 nzambe abateli biso oyo mpe totika na ye mpe abatela biso yango merci mingi na mobu tokoti ya sika nzambe apambola biso nyonso bona na bino nyonso merci pe apesa bino bolamu. Amen. Yawe alakisa elongi polele pe ayela bino boboto. Amen. Nzambe wa bokasi bonso abenisa bino Tata Mwana na Elimo Santo. Amen. Misa esili te chance ezali nasepelaki mingi le 4 janvier 2022 nazwaki su mapamboli epai ya cardinal moto mapamboli epai ya cardinal nasengi mpe te kopesa nzambe merci yango moi biso awa na basango bamase tokokumisa nzambe mpo ndenge abombaki biso na 2022 bandeko no bazela nini grâce à nzambe toujours te grâce à nzambe toujours ndenge nalakaki bandeko na ngai mpe nakumisi biso nzambe na 2022 ndenge bandeko na ngai ngilingi bazozwa hôpital ya kuzwa traitement yango nakumisi nzambe mpo nasengaki mpa nzambe akokisi oyo nasengaki ye makambo misato ya yambo tozalaki na cathédrale na Tongo mpona papa cardinal échange de vœux alobi likambo ya motuya mpona makambo ya balkanisation tosala effort tozala ini noki mboka na biso eya kokende pamba na likambo etali balkanisation ya mboka na biso mpe bato bazali lokola kosinye bisinya po mboka na biso ya kokabwana ndenge esalemaki na Yougoslavie to na Sudan to vivre yango te tosengi na baye bazali kokonza biso po bazali bakonzi ya leta bayebake basala nyonso bakandidation esalama te ya yambu yango wana ya mibale ezali lelo honorable di yeli azali lekio ya ngai tango tobimimisa lobi no kulutu naza na ndako mpo na kotondo nzambe botondi na maimaso asali na 2021 ngarabi papa cardinal alobaki 2021 ekozonga isu te ekozongaka lisusu te ekei nango libela me na makambo nango ya malamu na ya mabe ekei me mingi ya mabe tobungisi bato ebele papa cardinal oyo tozalaki na ye mosengo akei basango bake ebele bandeko na biso na libota ebele pe bakei me lelo lokola nzambe abateli biso asali malamu mpona kopesa merci pe tozwa 2022 yango topesi yango pe na maboko ya nkolo yango nalobaki na leki na bi na kozala wana mpona ke tosangisa biso banso bisambo na biso ya misato ya suka ezali ke ndenge tozali kozala ezala année 2022 ezala année ya espoir oyo ko permettre ke biso ba congolais mutu na mutai baka koloba te ngai pona za wana ngai pona za bwe me ezala mingi pona intérêt ya mboka na biso surtout pona baye bazali kokamba mboka baye bake na mboka oyo vanité de vanité eloko ezali malamu ezali koyeba isika nga naza moninga mosupe azalaki na konzango malamu pour que mokolo mosu ata na kei kongole bakanisa ngai
Merci na le King Njoli Obengi Gimeon Njoli depuis Allemagne na Maman Espérance Njoli Louvoiso. Merci na Panchito Njoli o Otiko Bala. Moi si yaki toko Obengi na koma Malia. Tu ebisa bino to okuta lelo et pas honorable. Edi Ieli Bomoni événement ndenge leki lelo ezayaka messe ya action de grâce paix ya échange de vœux oyo azali kosala na bandeko la union surtout oyo ba compagnie qui na 2001 pe na mambotali mamboka na ndenge azali ko travailler na ndenge azali kosala na ndenge nzamba batelier lelo azalaki na bandeko la union so omoni messe ndenge leki omoni pe bandeko msu ya libanda oyo bayaki siko tokomi na suka ya émission na bino oyo bolingaka mingi variété ya Kinshasa bosabone toujours na chaîne na bino Canal Kin Télévision numéro eza toujours na sewana yo pe sozali na activité ya boye benga biso parce que janvier oyo mobimba ezali kaka ba échange de vœux na ba échange de vœux ba meilleur vœux na bino nyonso tout oyo ozoki ngai te na début na annonce boye baki na suka yango na komi na suka numéro kaka eza na sewana bobenga Miko Njoli moko ya molobeli na bino azali wana. Merci na Patine Tsumbu oyo azali ko monter na MCMB ya Mavinga oyo bazali ko simba machine kuna bazali ko monter net na film. Merci na Gimputu oyo azali mokonzi na biso pe merci na Ndeko Zulu le grand coach oyo azali ko coacher tozali na ya boromo na eti na kati ya ba image wana. Merci na bidon nyonso na biso partout dans le monde. Merci car la moisi ambiji oyo azali ko lela mingi pe azali ko loba oyo benge boucle d'or moisi ya pembe ya ambiji bazui wapi partout bazoluka bazui wapi. Merci na honorable Edi Yeli na ndenge oyambi biso accueil ya boye pardon aux vraiment papa social to éviter ceux qui lobby toromona yango lisusu wapi ngai na bino to kaboni me bo s'abonner toujours ebele na canal Kin pe bolandaka mingi émission na bino kaka variété ya Kinshasa ngo yango